Nani ailaka Fally Ipupa? Fally aye après. Polaire na bandi pour préparer talent latent. Amoni pe Fally, amoni ba talent ana. Maeb singa lobi. Entre temps, oyo ngana zozwa ka Fally. Ye moi pone kaka Fally na ba chanteur nyo bazaki wana. Nazozwa Fally, nazozwa Fally. Ama meza bitumbe lele. Eza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Histoire ba changea kayangote. On ne change pas l'histoire, on ne change pas les faits restent, l'histoire reste. Valeur ya moto, soko yebite, tuna bakolo histoire, tuna ba ebazala na ye, bakobetelo lisolo. Mesdames, messieurs, on vous dit bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce net moment. Vous êtes partout, vous êtes nombreux et nous on aime ça. On vous dit bonjour et bienvenue sur cette chaîne. La chaîne c'est Boaliwood TV, la meilleure chaîne YouTube du moment, la chaîne qui écrase toutes les autres chaînes en ce net moment. La chronique c'est Katazoba, la chronique d'Itantelo, elle est faite par Eagle Woman, celle qui vous parle en ce moment. Et moi c'est Oya Zanga. Na ba chronique pe na ba analyse na bango mona mwasi ya vision mbanga état d'esprit yeyo azolo banabino awa Eagle Woman toujours na pointe. C'est pour nous un vrai bonheur, un réel plaisir d'être là pour partager ce bon moment d'analyse et nous espérons que le plaisir est partagé. Restons ensemble et il y aura pas de soucis. Batulam pakaba mona peleve biso wana tozongi benga papa maman yaya ndeko yebisa ye Boaliwood ebandi Katazoba ebandi lelo tozonga na na sima lelo tozonga na tala lata nanu poto bimisa nanu makambo yo Fally Ipupa azala déjà tongo o bango bayebaka ti. Alors napesi mbote na ndeko oyo akomelaki nga inbox alobi eza na émission moko babeti lisolo ya Fally kuna na chaîne moko boye. En tout cas, c'est intéressant. Makambo alobi pona Fally soki yo koki ko reprendre ngo o lamba ngo susu na ndenge na yo talaga Eagle Woman a lamba ka pena message bien a pesela kango pena na ndenge ya systématique alobi ko sala biso ba warrior bien. Alors na kenda kipe en tant que Nathalie pe miso na sentir vena biso Faustin Diatta azo beta ba révélation à suka, ba révélation mystique Nathalie na biboro fo kota Boaliwood. Ba beta ngo na chaîne mususu etalami na ngope mais boro il faut kota Boaliwood po Boaliwood ne éclaircissement ya tembe balobi awa penande to randaka makambo lokola maya source maya roche ezaka clair. Bon, faut kota Boaliwood. Alors, na cadre kaka ya kota Boaliwood, biso wana toyi. Lelo mna tozonga na ona sima. On va faire le retro. Tozonga na pena na époque ya talent latent na poto yeba pena qui est réellement Fally Ipupa. Pour lelo ba yuma ba koma ko bunga trop. Ba le sheki ba koma ko bunga trop. Ba kokana bango makambo te, ba batami na sima ba voix. Babata mina sima makambo ebele babata mina sima ki grand chanteur comme si batu musu bayembaka ti. Lelo tozo zongela bino pena na talent latent. Bo comprendre pena ke aigle azala aigle depuis izaki ka nde keso ya temps po ma papu siko nde fungwama. Mutabota maadiane logo ni nzoto lega. Mutabota maadiana makambo na ya nzoto. Makambo za katere utika likolo ekoi par hasard. Non. Tobota manango déjà. Izakande ba parcours na ba chemin poti makambo ya kokola ebima na miso ya bato. Alors, on va faire un flashback. La talent latent vena biso Faustin Diatta, le fondateur de talent latent à l'époque. Ye mutazo beta lisolo ya Fally Ipupa à cœur ouvert. Abimisi ba vérité ya vrai ya somo et voilà. En tout cas tokozonga nanu muke na époque wana. Alors toyo kasikoyo tocha partie par partie. Partie à liboso ya moins minute et puis partie à mibale pe ya moins quelques minutes. Partie à liboso nazo tshela bino boyo ka ndenge nini Fally ayaka talent latent et puis ndenge nini azalaka déjà star déjà na talent latent. D'accord. Koloba trombanga pasi sans plus tarder
Hollywood TV tous les cas. Nani ailaka Fally Ipupa? Fally aye après. Polaire na bandi ko préparer talent latent. Ouais. Donc endai mutali bosso à part Mozin. Pour Mozin pas à la itazaï na matadi. L'air aye pour landanga nanda ko epananga. Tolé tomeli na ebisi projet nanga. Et puis na ebisi nabi na refuta yo soki producteur appelé Simbongo. Pas de problème. Mais tout ça répétition et pas na bino na bandal parce que matongé awa ezayanga nazana quartier latin na responsabilité na okocha 2 répétitions na matongé na ndenge ya ko ndenge yo mona ke kofia ko compliqué nga c'était surtout pour ça aussi donc na chango na ko bombana après l'air Mozin a joué initiative petotia eloko kuna na memi Al Pacino Boulantulu chanteur ya liboso chanteur liboso na ta ya o ngana memaki ti répétition à liboso na bandal biso na yeto voiture ti bandal après ba télé ba quelques jours après pour ba répétition nyo sotant la temps il fallait nazala l'air naké na moni Mozin et bisinga lobi nana petit mokwa abinaka bien ayembaka bien alingi pa kota talent latent yango na zelaki na présenté oye soko sepela na ye to juillet azawapi balakinga Fally nabi mais ayemba na yoka ayembi noki charme chair de poule salinga en tout cas ngai jour à liboso ka Fally ayemba na mona ekaza grand chanteur na si ba on a vu mais ndeni ni bino bozo kumisa abina kama yemba kama kasi ya obina mais mutozemba kitoko boye na bi mais non c'est un très bon chanteur qui me fait penser na Redi Amisi au charme oyo mutunyo sabimisa kangote je l'ai dit ndenge pe koyeba oyo ezaka ekota na motema ekolelisa yo banda jour wana pe je crois nzembo ne ya liboso banda eko répéter ezaki nzembo on a commis la ex nangai donc voilà abandi pe ko répéter nzembo wana mais na suka et komaki topesaki yango Eric Tucci ayemba on a sidopo Fally azayi déjà na répertoire moulai parce que azayi tête d'affiche dans les cas kota qui on a commis une tête d'affiche dans les 5 chansons nyoso ya Yohana nyoso banzembo nyoso les 10 chansons na oya ya nyoso ya Mozin yanga yeka mutu ayemba et puis yepe mutu ayana charme na kolobelo komongo lelo eza peut-être programme ya Nzambe eza bisote mais soki na tango wana tozalaki pe na mwa bantré tokendaka pe bapoto mais le succès a Fally ezaki na talent latent mais le biso ba o pe tolela yango lisusu davantage parce que succès na ye monanaki tant tozokende ba playback tango wana na ba mayaza et pas ba mbouiboueboué et pas ba Thierry Pinzi Maman Christelle so bana wana ba yembi déjà to réussissaki studio banzembo yemba maki bien là ba kota na danse chorégraphie batu bazako beta maboko déjà pour na Fally azaki déjà na succès et puis soka kiti boye bandi ko kende batu il faut balanda ye donc tu sentais déjà le succès et pas ya Fally après voilà c'est ça donc la première partie mesdames messieurs to sukana noana na ebisa yo makambo yo osuka wate. Donc on sentait déjà le succès pas aigle. Mambango ezalaka bongo, mambango ezalaka te. Mambango ezalaka déjà bongo. Donc mona mai tango ba ye na ye na talent la tambala moko komi de tête d'affiche. Mbala moko ba pesi de banzembo to ayemba po ayaki na charme déjà. Et puis succès ezalaki déjà makambo ezalaki musicien yembi asilisi abimi balandi e banda nango kala nzoka ba Fally basala ngo tongo et siko ero musicien bova azalaki wapi ero musicien bova azokufa nano kuna na rumba des jeunes bakotani même pas studio na rumba des jeunes bazobunda na kuna bazotoka ba répétition ebele bakota même pas studio talent la ta déjà bazaki déjà bata ba studio ba préparer déjà ba album ba betaka déjà ba show vous comprenez et puis tala siko l'ironie du sort ba ina mwana mai balobi abina ka danger visiko Foster Jata lobi ayemba nan tango ifanjwa paloli boy ve Foster ki ba ina
on va bien gagner chair de poule. Il fallait à la chair de poule tongodi. Il faut un jour parler là pena bo il Faustin Diatta pena santa pena ki i. Mais bino bozo beta kaka sana makino ndenge nini. Bozo beta kaka sana loketo ndenge nini. Mona maya zo palola kitoko boy. Parce qu'il faut qu'on se le dise, bah mélancoliste, bah rabatu moko boye. So ayembi faut sentir kaka logo izawa. Donc je pense que logo o vena biso Faustin Diatta santa ki yango wana. A sentir qu'il y a une mélancolie moko boye. A sentir qu'il y a petit yana ba mai moko boye kotaka mwa ba mawa et soulagera mitema, moi ba mai wana ti. Et soulagera mitema, itaka mwa mawa na nzembu pour fali pena za na biloko wana des fois te. Comprendre. Bango bazoya bazokumisa kaka kobina, bazokumisa kaka kobina. Nzoka chanter a munene alali awa soki vie Faustin Diatta te. Via yoka chair de poule. Via yoka charme, babi fali mutaya na charme na talent latent. Alors, moi une question m'est venue en tête. Pourquoi est-ce que batu bazaye ko mona plus côté kobina ya fali et non côté koyemba? Moi je pense que parce qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup plus focalisés dans ba voix ou mataka, ba voix ou gangaka qui ba mélancoliste. Omoni, musique na biso à l'époque, surtout sur ba jeune bazo bima, bazaki plus focalisé na ba omoni ndenge ba chwakulenda bazaki ko pesa ndenge ba banani ba emelia bazaki ko kende, ça dit que chaque jeunesse ezaka na vague nango moko boye. Donc ba époque ezaki ba vague moko boye bato bazako mona plus ba chanteur o ba chubaka o ba mataka ba kendaka lo roi Jibe lo roi Emelia lo roi Muchwa bazako mona plus ba so mutazo kende bongo nde chanteur. Sikolo la mona mai na biso zaki na ba déjà na ba douceur moko boye. Ça dit que ba voix moko ya mawa ba mélancolie biloko ekotaka ba ser na mitema. Bango bazako mona ngondiri ya ngonde koyemba penza te. Raison pour laquelle waniza façon nanga ya omona makambo. Raison pour laquelle bazaki plus komona fali côté danse que côté chant. Yango balobaka moni bato babengaka ba détecteur de talent, ba dénicheur de talent. Ces gens-là sont très importants dans la vie. Bato wana nde ba edaka ba talent ba koma ba talent. Parce que so bato wana bazate bokozwa un talent bobungisi eka boye. Dans la foulée à Kepega Ndengwana. Sans les dénicheurs de talent, sans les détecteurs de talent na mukili, ba talent ebele nde kobunga ka boy na ignorance ya bato. Parce que tous ces gens qui amenaient Fali comme danseur, ou bazali ko tia accent na danse, abinaka bien, abinaka fort. Ba omo wana bango te que c'est un grand mélancoliste. Lelo to mona ngote. Yolingi na sala nini sans toi. Je ne suis rien bolingo sans toi. Nabeli maladie koti désespoir. Yoke wapi yokozonga mvula nini ye. Nazoko kate mama na mélancoliste. Bango bazo chaka aksa na loketo. Bazo chaka aksa binaka bien vie. Petengo binaka bien. Oh. Ve Faustin Diatta lobi mais maman na chanteur alali wa bino bozo komisa kaka ko bina ndenge nini. Ça dit qu'il y a des gens qui ont des yeux pour voir. Il y en a qui n'ont pas. Et ça, na miso mon talent. Kofi fait partie de ces gens-là. Batu ba mon talent. Et Venabiso Faustin Diatta, il a aussi ce truc-là. Il y a batu ba mon keloko. Talara mutebo yembate mais ça la orchestre talent latent. Abimisa ba talent le roi Fali. Il y a qui côté administration. Mais orchestre siko ya oluka ba musicien pour battre la côté musique. Il y a yembara na été. Mais tala nenga vandi sa structure. Tala nenga travailler na Kofi. Bokende ko landa émission wana pas Diego Lola, eza na mobimba na okuna boyoka comment il a travaillé avec Kofi. Viens sur Faustin Diatta. Azaki ayeba yemba te, mais tala ninga sala talent latent. Ça dit il y a des gens qui ont le talent comme ça. Ya yemba ndeta binda ka te mais yebi ke yona yo so na sangisi bino bo pese loko. Ba wera bana ba dona. Ba wera bana ba dona yo mundi ba wenge vanda. Alors, émission Oyo est ramené nganelo moko na lobaki na émission passée que au cause na talent muke mais so koza na intelligence, tu peux faire quelque chose de ta vie. Au mon niveau na Faustin Diatta, rien à voir na mamba robina na mamba oyemba mais avant ça orchestre, abimisa pe ba talent. C'est l'intelligence.
Et quand il parle, tu sens que c'est un monsieur intelligent. Aolobane na français, aolobaga na lingala, mais moi je sens que c'est un monsieur intelligent. Et moi j'ai remarqué une chose, que Kofi aime bien les gens intelligents. Et Kofi a un faible pour des personnes intelligentes. Soza maele Kofi au sepelano. Tala bor babeta ki na Côte d'Ivoire, pas moi na mwasi wana kata kovu. Asali météo ya Kofi. Azoloba parcours ya Kofi azo sangisa ba kombo tu ya ba musicien na ye basali yango lokola lettre moko boye. Ebi je wana basala na Côte d'Ivoire. Na biso ba beteli yango Kofi azo seka na plateau nde mwa mwasi. Akomi sengo. Tia ye kotombola mwana mwasi wana memi. Ça pue de l'intelligence. Ceux qui auront le temps, bokendo tala émission oyo Kofi asali na Côte d'Ivoire, katanga uti ko kende lobi basali lié météo moko boye me. Autant au sentir lettre wana intelligence evandi na kati. Au sentir mélange ya ba non agencement ya ba mots ya ba phrase, tu sens de l'intelligence na kati ya texte wana. Et Kofi a aimé ça. Boketa lango bo mona. Donc Kofi aime bien les gens intelligents. Et lorsqu'il travaille avec quelqu'un d'intelligent, il le respecte. Et tout le monde avait une chose à moi compliquée, mais Kofi a respecté Batou Bazak intelligent. S'ils sont de l'intelligence en toi, à respecter au beau travailler bien. Ba travailler na vie na biso Faustin Diatta na album lokola ba loi ba nini. Vie na biso il est intelligent. Muto yemba raté mutabina raté pose likanisi ya osangsa ba jeune ba vandisa orchestre le roi talent latin boy. Et vous a maele ba maele ba wera basala ba maele ba Kofi basala. Na yoki ka ndevi na biso azoloba, aoloba neka lingala, mais on sent que c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un d'intelligent. A maele ka ndenga aoloba bosanti ke muto a maele. Aoloba ni na français ti a maele. Donc voilà. Alors Fally avait déjà son succès. Ti bazo yemba na ba kabari, bazo kende na ba showcase, batu dia bazaye ko sepela na ye ba obeteli dia maboko, soka bimi dia batu balandi. Donc Fally déjà batu balanda etongo. Donc si yo musicien bova zoya boye faire asali boye na wenge balandi ba Fally basala ngo tongo na ba talent latin. Et pourquoi ce qu'on fait na rumba des jeunes bazo bunda na ta studio ba kota te ba répéter na ba do maman nzanza miliki ba kangi yango kapo oyo ya pine bazo chambre air ba kati ba kangi yango na linzanza ba obeta na ba nzete ya bambu bazo cantine ba baloli ba obeta ngo lokola drum. Bazu ba manzanza miliki bazu kombo batie wana ezobeta lokola caisse claire. Vous comprenez? Et Eros ko rumba de jeunes ba répétera ndenge wana. Or Fally siko na talent la ta déjà. Au moins il fallait ba trop d'avance comme Rolls-Royce. Nga na comprendre ngo et pas vie Faustin Diatta. Ti Fally alobaka moi ba slogan tout Fally alobaka wana ezaka pamba te. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Ayebika sala makambe belé avant. Asala mambe belé avant ba musicien belé boye bakandete boye bakande histoire te bakoma ko bimisa Ferré lokola Ferré banda makambo tout avant Fally non. Ferré avait juste eu de la visibilité na TV ya monene to lo babongo na grand groupe voilà. Ferré avait juste eu de la chance ya ko intégrer groupe ya monene avant Fally parce que talent latin ezaki na orchestre ya quartier mais qui n'était pas aussi le moindre. Boyebi ba orchestre à quartier oyo vibraka déjà. Ça dit que bayebi yango déjà ebetaka déjà batu bakendaka basepelaka bayebi pe que star moko akakuna za ndoto mike pembe kombone Fally to sepelaka na ye. Siko Ferré akotaki nde orchestre monene avant. Yango balobaka ke Fally atala Ferré na TV parce que Ferré akotaki orchestre monene avant. Mais Fally déjà na talent latin alaki déjà presque leader. Hein? Aki da ko lomba solo ya leader, avec da ko bimsa déjà solo ya ki patron, solo ya ki star, solo ya leader, déjà na talent latin. Or Ferré na rumba des jeunes, je ne pense pas qu'il y a na position Fally. Hein. Ferré abandonne na rumba des jeunes avant Kende Wenge, mais je ne pense pas que na rumba des jeunes azaki na position au Fally azaki na talent latin parce que na talent latin Fally azaki déjà presque leader. Malgré orchestre zaki a été, aki déjà leader, aki déjà tête d'affiche, aki déjà star. Balanda ki so concert ici li, soka oyemba babeta mabuko soka zo bina kuta bomi batu. Asaki déjà presque leader. Oyo position au Ferré na ndimite ki azaka na ona rumba des jeunes, po zaki pe orchestre na yepete. Tu vois un peu? Ba Al Pacino, banani. Al Pacino, omoni vindenge ezalaka. Al Pacino nzoka maman na chanteur na talent latin,
mais ya kobimela biso animateur papa Wemba mandu ngema la kiwazege de kilelende wedi kwa iya keti mini ya ye talaba fioti balingi babine elenge kobine mama elenge kobine ma nzoka grand chanteur na talent latin abimela biso animateur vie a compliqué les gars vie a compliqué Fally Ipupa déjà na mur ya studio Ndiaye akomaka champion d'Afrique et des Caraïbes vie Faustin Diatta lobi yango boki itala na batutu babeta histoire ya Fally ngabuna na moni vie Faustin Diatta ka mutaolo ba mamba vrai parce que yemo mukolo masolo ba mosaka babeta kango mais vie Faustin Diatta akenda nango mwa genre et puis ba parole mingi ya banzembu ya Kofi euta na talent latin na banzembu déjà ya talent latin ça dit que Fally tango intégraki quartier latin kande balobaka mopaya soka ki akendaka pena atana rideau tango akende quartier latin memaki pe biloko kuna ezalaka nango. Alors on va maintenant prendre la deuxième partie de l'émission toyoka sikoyo ndenge efanjo ayaka sikoyo pave na e quadra et la partie sikoyo qui va saigner yango sans plus tarder koloba tombanga pasi Bollywood TV katazo ba chronique intelo toleka na télé moi nazo yemba azo bina bien azo yemba bien mais pas yemo amona ki oui atindi zingeti le rakabak ça c'est la vraie histoire ouais zingeti le rakabak aye et pas nanga na matonge ayepsinga bi via linga mona yo et puis nazo souffler yo que via lobby ndenge ni nyoza na ba talent ya boye o tchaka ngona disposition ya quartier la tente to koti na voiture to komi na ke kokuta avocat ya Kofi Olomide maître Fidami mon ami personnel camarade nanga na koti bato autour ya Kofi na koti Eric batindaki Eric Touti akende ko luka Fally et pas na bango ah bon voilà po Eric baroye kotinda ngate na kende ko luka Fally Eric mutazaki wana précédaki batindaki tovandi to sololi Kofi atuninga lobi yoza na ba compétence oyo ba talent oyo pourquoi o tchakango na disposition ya quartier latin te na ebise na bi non justement ils ont à disposition à quartier latin. J'ai créé ce groupe pour servir de pépinière dans le groupe quartier latin. Et ça a coïncidé, Batu Balongwe Penapoto. A komaki enquête de nouveaux chanteurs, de nouvelles recrues. Donc, Siko l'air a joué Batu Misusu, a moni pe Fally, a moni ba talent ana, nde, ba bensei ngai po na valider. Ngana lobi, nazo trouvé inconvénient. Est-ce qu'on peut s'en talent la tango, mobimba? Nabi soto solo libyen, il n'y a pas de problème. Maëb Singalobi, entre-temps, oyo nganazo zwa ka Fally. Yemo apone kaka Fally na ba chanteur nyonso bazaki wana. Nazo zwa Fally, nazo zwa Fally parce que c'est un très bon chanteur et puis pour Kofi azana moi avance na makambo wana. Claudine la danseuse azalaki wana maître Fidami avandi nde batindi Claudine Kofi ayebisi abi yelanga malette wana pe Fally aye na ba Eric malette payé na mbongo oyo boyo kaka Fally alobaka le transfert le plus cher ya on a ngana tuneza i transfert ya ndengeni koma ki bale oto nini te esalema ki wana transfert esalami Claudine la danseuse AC Milan ba yebi mingi na kombo AC Milan azui malette aye apesi Kofi na kolobana nga montant te ozwaka nde sikwa bien ozwaka nde mbongo ebele yango ozobombela biso Faustin Diatta ozwaka nde mbongo ebele yango po ba transfert les plus chers ezaki mbongo ebele wana et puis et puis qu'on continue le transfert le plus cher Ipupa Nelka et Fanjo boyoki te est-ce que boyoki te ndenge mopa oloba yelanga malette AC Milan danseuse à Kofi à l'époque témoin boluke botuna ye AC Milan motamema malette ya transfert le plus cher yelanga malette ba na malette Kofi afongola malette abimisa kikuba oyo Dide Nzongo mokonza ngaba olobaka fokolo Dide Nzongo mokonza ngaba alobaka fokolo
Kofi afongola malette abimisa fokola pesa ve Faustin Diatta. Ateka Fally le wa joueur avio. Talaga à l'époque. Kofi pena benga malette basomba Fally. Yo. Siko muto ya bongo na quartier latin, yo mukuse moko boye, oyaka kosala ba émission, o défendaka local moko boye ya bova, o sukoli olati bilamba na wana ki mukuse na yo, oye o atala faire na TV, dingwa kuyo. Transfert le plus cher, yelanga malette. Tala époque wana Kofi aleka ba musicien belé na l'art. L'époque wana même wenge na époque wana ko télématé parce que Kofi azaki déjà talaka pa période ba loi ici est bimi déjà je crois. Ba période de ba loi ici est bimaki déjà. Kofi aki déjà na makambo. Vous comprenez? Fally ipupa ba somba ye na mbongo ba ya na malette. Ezate o mwa mbongo moko boye sute ba ya pena na malette. Vous comprenez? Sikoyo vena biso Faustin Diatta abeti lisolo Fally ye moko témoin oculaire ndenge ba ya na malette ndenge ba luka Fally pa ba Eric Tuti banani. Sikoyo qui transfert les plus chers ya faire et bobete la rabiso ba preuve ezalaka te. Parce que preuve cause à la photo ezate caméra ezate mais moto ya viva histoire neti mutateka Fally ye Faustin Diatta. Po basomba Fally na maboko ne. Ye commissionnaire. Sikoyo oyo bapesaka po bazwa faire transfert les plus chers wana nani amona. Ye moko affaire mutabeta yango. Témoin azalaka te. Témoin azata. Parce qu'à l'époque, talent latin ezaki ya Faustin Diatta. Ana ba musicien, Kofi alinga sombe musicien moko po akende quartier latin. Donc ye moko mukolo masolo, aza mieux placé ya kobeta lisolo na ndenge eleka. D'accord. Donc asko to ana version ya chasseur na version ya Mboloko. Or soko kesi ko na contexte ya artiste Bovan, tozaka na version ya chasseur kaka. Version siko ya Mboloko ezapi. Omoni parce que histoire esala mana bato mibale chasseur akoti zamba ona beti Mboloko wana mabe na bomé mabe Mboloko siko lo wa lo bagate ta musupa melisa ki opema okoya kata 10 fois. Vous comprenez? Donc version ya chasseur na version ya Mboloko toza nango na histoire ya talent latin na histoire ya vie na biso Faustin Diatta. Fally abeta yango bongo bato babeta yango bongo ye moko pe mokolo histoire abeti yango bongo. Mais so siko toke côté artiste Bova ye moko mutaloba ke Kofi abimisaka mbongo po somba ye na quartier latin témoin azalaka te. Oui azalaka te nani atekaka o na époque wana toyebi te. Parce que Fally ve Faustin Diatta mutateka ye lokwa joueur. Siko yo nani atekaka yo na époque wana. Nani atekaka yo o akoki koya ko témoigner so basomba yo pe na mbongo malonga. Tamusu bapesaka mwa mbongo bombo boy akoko pe na époque wana galère okina yo. Donc, on ne change pas l'histoire. Hein. J'ai vraiment aimé cette émission-là. Moni bato boende, il faut que l'obisara bango na ba émission. Bato basala histoire, bakolo histoire. Parce que musique na biso koma trop déformé. Histoire ya musique est koma trop déformé. Oyoka kuna o musicien ki ngandi abetaka 10 jours na Zénith. Bo kende kuna ezaki na oka 2 jours. Bo kende kuna o musicien ki ngandi abetaka salle boy. Bo kende kuna nzoka zaki na ye invité à moto. Mais balinka ba vimbisango. Oh, transfert les plus chers. Kofi apesa mbongo po basomba ye. Nani témoin nani azalaka basomba ye pa nani. Fally basomba ye na maboko fondateur ya talent latin. Faustin Diatta. Ye mutateka Fally a témoin. A lupi na zwaka mbongo. AC Milan témoin muta memaka malette. Siko yo nani amemaka malette. Yo nani témoin ya transfert na yo. Basomba yo bapesa mbongo pa nani. Tamuso ya na coopération moko ala amiable boy bapesa ka mwa mbongo ya bombo. Ndebila yembaka bapesa ka mwa mbongo ya bombo boy. Okena yo mais olingi ka ovimbisango. Donc voilà, moi je pense que na Fally na faire mutakota quartier la tel liboso eza Fally. Donc moto Kofi abimisi la mbongo liboso c'est Fally. Siko faire na bilanda landa. Lokola yebi ke Kofi asombaka Fally na quartier latin. Yepe poya yango moni alinga yepe basomba ye mais sombeli keseni yaya. Esombeli keseni yaya. Esombeli keseni. Tabalibala o bake somba na Mariano. Na taba o bake ko somba na ezaka ndenge moko te.
ba transfert ekeseni ya ba montant pe ya ndenge moko te. Ba monter ekeseni makasi. Donc voilà, en tout cas j'ai aimé l'histoire. Oh benandi originalité à histoire yango yo. Il y a trop de mensonges, trop d'ignorance, beaucoup d'ignorants na maramba musique, mais balingaka basukola baya TV baya koloba. Bayebi mambe belete. Il faut to lobisa kande ba vie oyo. Ngana osepela kutu Frank Stemai ayambaye. Ndeko na biso Frank Stemai soki vraiment koyoka, yambela biso ve Faustin Jata abeta même version na plateau na yo. Poetikala bo yamba ve wana abeta pena version wana na ba émission na bino poetikala. Frank Stemai il faut yambela biso ve Faustin Jata wana. Histoire où il faut vraiment batebele ba yokango. Fali basomba etongo yaya. Batum basomba etongo azaki dia leader tongo. Batu balandaki déjà so concert isili. Batu babinaka basepelaka déjà so azo bina so azo yemba. D'accord. Et puis orchestre ezalaki mobimba me Kofi asombaka yemoko. Orchestre mobimba me basombaka yemoko binga na ozo sombaka oyo. Ngana ozo akaye. Aoyemba bien aobina bien et puis moi beauté pe moi nineza. C'est tala Fali lelo efanjo. Tala vie na ba parcours obi ke na yoki lisula Fali o na bina. Vie za na ba parcours. Ba télé pe bazalaka na époque wana télé kutu pembeni ka na Fali na affiche wana banini. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. To suka na biso awa, j'espère que to ki ba vraie version. Et pas yemoko mukolo masolo ya talent latent. Donc Fali pour passer pas n'importe qui. Étoile babota manango. Le gars avait déjà un truc. Abotama déjà ne logo ne nzoto. Et Tifali a commis lelo star international. Premier disque d'or ya Snap. D'accord. Premier album urbain ou disque d'or. Premier album rumba ou disque d'or export. Et voilà, beaucoup de trophées. Meilleur artiste masculin Afrique centrale, ceux qui 10 fois, ceux qui 20 fois. Et palmarès est belé, stream est belé. Kolongana, époque il y a cassette, tu kokota na époque il y a stream, ozaga na succès, et c'est qu'ozaga élu de Dieu. Et dans ba msusu wana ba potana na bango. Boko bunda bokoma boko luka bokoma me o etangama ya likolo, etangama na likolo. Donc voilà. Tozonga peut-être pour la deuxième partie ou suite, mais en tout cas pour la lelo, j'espère que dozo bozui et kokinano. Arrêtez la musique, arrêtez quoi.